notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Et Bandeko Balandi ya magazine Compte Rendu Populaire. Mbote bisika binso bozwami. Bino batu bozwi libaku ya kolanda biso na magazine oyo mokolo ya lelo. Na magazine na biso oyo ya yambo oyo tobandi sika mokolo ya lelo. Tozali kobenga yango Compte Rendu Populaire. Tozali na adversaire te. Tozali pe kokipe bandeko mosusu te. Mais biso tozali awa pona ko pesa bino compte rendu ya maimanso mazali koleka sur le plan politique, sur le plan économique et aussi sur le plan social. Na magazine na biso ya lelo tozali kolobela se ba dossier misato ya liboso tozali ko banda na dossier oyo ezali na Sénat ya mibale tozali ko kende na dossier oyo ezali koleka na ba entreprise publique makambo ezali koleka na Sokimbo pe oyo ezali koleka na Onatra ezali ba dossier oyo toko traiter na émission na biso ya lelo tozali ko banda bandeko na makambo ezali koleka na Sénat ezali vraiment soni mingi bandeko na biso balandi ya émission Compte Rendu Populaire na makambo ezali koleka na Sénat Sénat ezali bongo esika ya basage pe esika ya bato ya mayele o tobengaka bato ya bwanya tobosa na teke mokambi ya Sénat yende azali na droit ya ko remplacer chef de l'État en cas d'empêchement yende muto azali dauphin na ye et bongi Sénat ezala donc bongo ko kambama na muto oyo azali ko lakisa preuve ya mayele pe ya bwanya et jamais na muto oyo akoki ko rendre moto ba compte publiquement boye na likambo oyo ezali posé sur le plan administratif ndakisa mama sénatrice na likambo oyo apozaki wana alingaki ayeba kaka na bosolo nyonso nini ezali koleka na ba dépense oyo ezali kosalama pona misala oyo esalamaki kuna na Sénat. C'était simple lokola komelaki Sénat bureau ya Sénat ebongaki mokonzi ya Sénat à répondre ye na ndenge longobani pe na ndenge komami na règlement d'ordre intérieur mais ye ajijaki bongo te pour répondre na ndenge longobani ye a préféré ko rendre ye ba compte pe ko humilier ye ezali soni mingi tozali na posa te ya komona ke bitumba oyo tozali kobunda pona ko valoriser ba mama na mboka na biso lelo yo moto oyo azali na institution monene bongo lokola Sénat a rendre yango a zéro ezali esengo te yango na bato mingi pe lelo biso bato tali kolobela population congolaise na kati ya émission na biso bazali kosenga ete bazali na posa te ya komona ke un jour mboka ekambama na maboko ya moto lokola président na biso oyo ya Sénat ya lelo pamba te yenda ko remplacer chef de l'État mais ce qui comportement na ye ezali bongo et puis ezali mbala ya liboso te vraiment bato mingi basepeli te basengi na FCC tango yango yo mieux vaut prévoir que guérir tango yango yo boluka moto mosusu bokocha na Sénat pour population congolaise assez alembi wana ezali bongo dossier oyo to zalaki na yango pour na ko pesa bino Compte Rendu Populaire na makambo ezali koleka na Sénat. Bandeko balandi ya magazine Compte Rendu Populaire tozali kokende na lombango nyonso na dossier na biso ya mibale
ya makambo oyo ezali koleka na sokimo tobosana te ke baentreprise publique nyonso oyo tozali komona ezali bachose publique ezali ya biso banso tozali bakolo ya baentreprise wana bato bazali kokamba yango ebongi bapesaka biso pe compte rendu ya makambo ezali koleka kuna lokola bazali kosala yango te magazine na bino eye compte rendu populaire oyo ekubanda kopesa bino makambo nyonso oyo ezali koleka na baentreprise wana lelo oyo tozali kobanda na kaya sokimo pe tokosukisa na kaya onatra tobandi nanu na kaya sokimo bandeko kozala na entreprise lokola sokimo ezali esengo mingi pamba te sokimo azali koregorge bapotentialité ebele c'est vraiment une fierté ya kozala na bapotentialité lokola oyo sokimo azali na yango bomengo oyo ezali na sokimo ezali kobenda bajalou bato mingi bazali pe convier sokimo pamba te sokimo azali vraiment na bomengo ebele bazali même koconvoiter yango soki okei na nord okokuta ke sokimo azali na à peu près 1,511,000 tonnes ya ba ressources présumées soki pe bokei na sud okokuta ke sokimo azali à peu près na 26 tonnes d'or ya ba ressources présumées mais comment lolenge nini société ya boye bato bakoki kototaliser aujourd'hui plus ou moins 80 mois ya ben paiement 80 mois ya un paiement moto akuvivre ndenge nini mingi bakufi batiki bamboko na bango mingi baperdre bamabala na bango mingi baperdre bana kaka pona ba un paiement oyo ezali na sokimo kasi mabe uti wapi soki tubandi kolanda mabe sike uti ti lelo bandeko tongo ekotani ala biso awa bakonzi ya sika oyo bazala na sokimo bamoni ke il y a une possibilité dans chaque chose il y a toujours une brèche même ce qui ba limite ezali il y a toujours une brèche il y a toujours une voie de sortie bamoni ke ya solo ba contrat mosusu basinyaki lokola contrat basinyaki na Kibali Mining contrat wana clause moko ya épuisement des ressources eza na kati wana te clause wana ezalaka na ba contrat nyonso mais na contrat basinyaki na Kibali Mining clause wana ezate Kibali Mining société wana azali kosala ba chiffre d'affaires soki tobosani te soki tomikosi pete tomoni tendenge ni tokokoloba na conditionnel na lingala à peu près ba milliards de dollars mais oyo azali kopesa na sokimo ezali ya malonga te ndeko omona wapi yo ozali na nzete ya manga na lopango bato bazoya bazoboka bamangolo bazokoma bamvwandu yo moko kolo nzete ya manga ozozo ata mangu moko ata kopola te ezalaka na mboka moko te sauf en RDC nyonso wana pona nini parce que nous avons eu des chefs compliqués nous avons eu des chefs et des ministres o baike kaka pona mabumu na bango ya mwana ngai sacrificateur na bino Sylvain Mwamba na benga bango ko azali ba politicien ya type digestif bandeko sokimo ezali bongo na pasi Kibali Mining azali prêté à kondima clause wana na contrat alors que clause wana ekoki ko permettre na sokimo azwa kata $1 million pona komyakata ko sala face na ba besoin na ye mais bakonzi ya sokimo balali pongite balobi bon poto se relancer normalement ce que l'état congolais a payé c'est $50 millions société oyo lobby bato bakonjima te ke yango nde eza na pasi boyi mais l'état wapi akopesa bango $50 millions bazeli ezali koyaka kate bakonzi pe balali kaka te balobi non toluka mesure mosusu bakanisi balobi mais bato nyonso bakenda koluka mbongo wapi n'est-ce pas na bourse balobi ke biso pe tour oyo tokende koluka mbongo wapi na bourse bandeko ebongaki te bakonzi ya sokimo bazwa résolution wana ekokende koluka mbongo na bourse banda kaka bazwaki mokano ya kokota na bourse bitumba ebandi nani azali mokonzi ya sokimo mokongo non ba notable ya Ituri balobi jamais mokongo akoko diriger sokimo quel tribalisme oyo ezali ko négliger effort c'est ce quoi sala na mboka oyo ya ko unir la RDC quel tribalisme quelle bassesse ce qui te bandi makambo oyo ya ke natif fa diriger sokimo
alors babenga pene Congo a dirigé SNEL, babenga pene Congo a kende ko diriger Webeka, babenga pene Congo a kende ko diriger CVM, bazo muyomba kende ko diriger CVM. Quelle bassesse! Pourquoi bazali kozongi sabiso na makambo ya ba 1800 alors que tout est déjà na temps moderne? Bandeko bitumba nyonso oyo kaka pona nini? Parce que bakonza sokimo ba décider ba kote sa sokimo na bourse. Ba moni que sokimo alingi kozwa une voie de sortie. Ba travers sokimo balingi ba sepela. Ba notable ya Ituri ba lobi jamais. Ba sali déplacement ba yeti na Kinshasa awa. Ngai kutu na kanisa kike ba ko dénoncer ba rebelle ya Kodeko. O bazali ko incendier ba village kuna. O bazali ko yiba ba minere kuna. Bango ba lobi non démarche na bango pas question comme on a Mokongo à la tête ya Sokimo. Mais Motongo peut baza ko benga Mokongo. Est-ce qu'azali vraiment Mokongo ya solo? Quelqu'un a bandi na Ituri banda 25 ans. Azaki déjà kuna. Aboti bana na nyonso pe kaka kuna. A adopta même na mwana moko ya kuna atangisa pa abalisa ye. Culture na ye ezape kaka ya kuna. Bandeko RDC ebongi ndenge wana te. Ebongi ko sauver Sokimo. Ba possibilité ezali misato. L'État bocha pression à l'État congolais, au lieu bosenga ka démission ba konzi, bosenga na l'État congolais a payé 50 millions de dollars na Sokimo. Ata par tranche. Sokimo akobanda misala na ye ya ko explorer pe ya ko kende ko tinda mboka na ye vraiment pardon société na ye na production normale. Bande ko Sokimo ezali société ya ba notabilité. Ezali société ya RDC. Biso nyonso tozali ba kolo société wana. Tukoki ko lebela yango tukoki pe ko bunda pona société wana ezala relancer bato basala kakuna bazeli baya na biso ba papa na biso ba leki na biso bana na biso basi na biso basemeki ba papa na biso bandeko tukoki ko négliger société wana te pamba te la force d'un pays c'est d'abord la production donc ebongi basimba Sokimo et produire pour bato bayeba na kosepela bacha pression na l'état congolais na gouvernement. Oui, ils allaient au Kambama plutôt, la majorité à FCC, va payer 50 millions de dollars. Na Sokimo, pour Sokimo est tellement. Pour Kabango FCC, basala la base. Il y a Makambuni sur le cas qui na Sokimo. Alors, bango peut le basana na possibilité année oyo. Pour la 2023, tu éviter, pour profiter na année oyo, pour se ressaisir, pour se racheter, pour la possibilité, va payer ça na Sokimo. Et tellement le chef de l'État congolais azali rempli na volonté ya comment na développement ya mboka na yena misobui kaka panda ke pardon kaka dira mandat na oyo alors gouvernement abi mesambongo pona kosunga Sokimo 50 millions de dollars ezali gravité pona ko pesa na Sokimo et se relancer mais tobo sana tendeko ba contrat o ba signaki ba lebita ke ba ni le ba contrat wana mais ba clause o zangaki il y a une possibilité. Pourquoi bango basala nyosana basala pe ba vena pona nini? Il y a une possibilité ya ko revenir autour d'une table. Tout allez ko lancer appel na ministre ya portefeuille Clément Kwete. Zongisa yo muto zali na charge d'administration. To boyina to chaba to ya ministère ya mine. Sokimo na kibali mining bazonga autour d'une table. Bacha clause wana ya épuisement des ressources. Clause wana e ko permettre Sokimo azo akata 1 million de dollars pour s'en sortir. Bandeko, ba notable ya Ituri, bana ya Congo, bo appuyer ba effort ya comité de gestion ya Sokimo ekota na bourse. Sokimo ekota na bourse ekoki ku réussir makambo ebele sans koluka mindondo. Wa ezali contre rendu populaire. Ya kubomba awa ezalité. Tokobanda ko pesa bino makambo maso ezali koleka na entreprise. Wa ezali koleka na niveau ya politique, po ezali koleka na société, po yango nde émission o estalami pona bino pona dossier à Sokimo pona lelo to sukise lango awa mais prochainement tokozonga na ba détail ebele tozali ko yebisa na bandeko na biso nyonso baza kolanda biso boyeba ete émission oyo tozali capable ya kosala ngo pe na ba invité sur le plateau mais pona numéro 00 ya lelo to sepelaki to tourner na ngona nuboye to pesa bino logique na yango mais na émission na prochaine tokozala na ba invité oyo tokozala na bango sur le plateau bande ko balandi ya magazine contre rendu populaire to uti ko sile sawana na dossier ya Sokimo to kote sikoyo na dossier ya Onatra
nini ezali koleka na Onatra bande konangai. Onatra ezali entreprise ya l'État, entreprise commerciale ya l'État, ezali entreprise na biso et bongi toyeba boyeba nini ezali koleka na Onatra. Mais na liboso, laissez-moi vous dire ceci. Cette entreprise vers 1970, na 1970, Onatra azalaki à peu près na 18 000 agents. Nazolo va bien 18 000 agents. Wana tozali na 1970. Bandeko, suite ya ba révocation, ba démission, ba décès, na ba ka ya ba retraité, na vers 1990, Onatra a commis qu'on se retrouvait entre 12 000 et 13 000 agents. Lelo oyo, Onatra azali kaka na plus ou moins 6 000 agents. Bandeko toyebi ete, société tango ezali kosala. Surtout que ezali société commerciale, et bongi chaque jour société wana est enregistré ba amélioration. Tango la 1970, société oyo ezali na 18 000 agents. Mais bonga qui lelo ezalata na plus de 20 000 agents. Plus de 25 000 agents. Parce que bonga qui lelo société ezali na mbongo ebele. Mais contrairement à makamundenge sala makana gestion rationnelle, Onatra ezali kozonga sima. Ezali kozonga sima. Ezali kozonga sima. Lelo Onatra a comme na plus ou moins 6 000 agents. Bande kona 6 000 agents wana. Parmi bato bakei, ba technicien ebele, ba cadre bazaka kebele, ba directeur ebele, mais ba technicien, ba main d'œuvre ebele bakei. Société moyen mosala esala manasoso malamo ezate. Yango ba konziyam Onatra actuel. Ba senga kina ministre ya portefeuille. Ba sali yango lokola ba bandité. Ba engagé bato. Mais pour éviter makambo ya tribalisme, na clientélisme, ministre ya portefeuille plutôt, lokola ye pas ali moto ya bwanya mo kambi vraiment ya malamu oya ye na portefeuille tour oyo. Alobi non. Bon privilégié ko zabanani ba stagiaire. Ba stagiaire nyos oyo bazaki na ba département technique ya Onatra. O bazaki bisika songolo puisque ba technicien nyoso bazu bango en bloc. Ba engagé plus ou moins 2000 ba signer contrat. Pona nini pamba te bazana posa ba technicien. Bazu kaka o bazalaki wana. O ba kokaki te basali recours na ba basalaki stage wana. Po koma te ko non bazu kaka ba te kolo na bango bazu basongolo bazu te. Et ça qui peut nous faciliter mon salaire pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais quand on a triangle, la difficulté est de l'écart ebele. Pourquoi la difficulté est ebele? Mingi baza koloba mais on a travaillé à cause de 30 millions de dollars à basale na ngoni. Oui, bata cause de mbongo ya solo. Mais basale na mbongo wana nini? Mukoko nyokwami. Mukoko il bongi aleka a expliquer bato. Aibisa bato vérité. Il y a un cambo et les cas qui entrent, il y a un ministre, il y a transport et à l'époque. Ni les cas qui entrent le Moukoko, le ministre à transport à l'époque. D'autant que comme on a José Makila, ni les cas qui Moukoko Bungal à l'écart à la vérité. Ba azuna imbong, mais ba rubrique mingedra qui respecté. Au lembongo sala mosala ndenge longo banaki na plan, na planning na bango, non? Mbongo komo kende na ba besoin mosusu urgent. Oyo bango moko ba inventaki. Oyo ministre aza komona ki yango des priorités et déranger programme ya relance ya Onatra. Onatra ma ese relancer ezate. Ndeko tozali kopesa longona mingi na ministre Ruberwa. Likambo oyo batikala koloba yango te. Mais ngai sacrificateur na bino Sylvain Mwamba. Le colo nazare journaliste d'investigation na kenayo ko découvrir likambo oyo. Soko ezana motelelo a sauver Onatra ezali ti lelo komekana nuko ezali Ruberwa wazali lelo ministre de la décentralisation. À l'époque, Ruberwa kenaki kwa semaine intérim. Kaka natangwa mukia kwa semaine intérim, il a apporté une solution. Aluki na gauche, aluki na droite, a une solution. Non. Situation dengue comme boye Onatra ekokoma ekoyi ekozala pasi mingi pona mboka na biso. Alors, Robert a sali politique moko. A sengi na gouvernement congolais. A pesa qu'à chaque fin du mois, 2 millions de dollars na Onatra.
pour natra emeka ko vivre emeka ko tenir ti ba ko réussir ko produire bango moko pour basa la face na makambo na bango nyonso 2 millions de dollars wana ya ngonde sunga ka natra. Pourquoi na lebi ya ngonde sunga ka natra bande ko société oyo ezali na masse salariale il y a plus ou moins 3 600 000 dollars. Ce qui va salir la recette est belée 4 millions de dollars. Mais ce qui va salir la recette 4 millions de dollars. Masse salariale 3 600 000 dollars. Au salaire de Batu ba le bilan non ekokoka pour botika na 400 000 dollars. Mais ekosa le côté parce que frais de fonctionnement ya onatra ezo kende plus ou moins 1 700 000 dollars. Pana kaka frais de fonctionnement 1 700 000 dollars. Et bongo ba makambo mosusu bo kende wapi. Mais heureusement Robert a une solution 2 millions de dollars baza ko pesa na onatra ezali kosunga sérieusement onatra à se remettre. Alors koya ya ba jeune o nyonso yo baye na onatra 2000 jeunes no yo engagé na onatra contrat to vérifier malamu suko ezali à long ou à durée indéterminée ou à courte durée mais to kaki za contrat à courte durée ko za la paix renouvelable ce qui va saler mo salamu malamu ba produire malamu chiffre d'affaires ya onatra et komata onatra et ko se remettre. Onatra et ko se remettre pourquoi? Parce que onatra le les a dirigé na fils maison o aibi ba difficulté ya onatra ndengezali ayi makamunyo sa onatra ndengezali bazali vraiment kubunda pona ko remettre onatra sur la voie ko remettre onatra ezonga onatra o ezalaka kasi koko so ezali mingi tant tozali ko lobake basa salarial ezali à peu près à 3 600 dollars. Mais il faut bien comprendre que 3 600 dollars wana ezali pona ko futa ba agent actif kakate. Il y a aussi des agents inactifs bato bazo retraite kala ba pesa bango mbongo ya retraite te. Alors on atra azo continuer ko futa bango. Ce ko sangisa enveloppe ya bato wana baza déjà à peu près na 1 200 000 dollars. O bazali ko pesa bato bazo ba retraite ba vanyi na bandako bazo sala lisusu te mais le col ba futa bango ba mbongo na bango te on atra azo kende ko pesa bango azo kende azo continuer plutôt ko futa ka bango tant azo continuer ko futa bango. C'est vrai que salaire wana e bazo longola quand même transport parce que bato bazo ya mosala te prime pesate mais so basangisi yango ezo sala 1 200 000 dollars. Donc ce qui l'état congolais pèse 2 millions 1 200 000 dollars déjà ezo kende pona ko futa ba retraité pour ceux qui vont futa bango te ba papa wana na yibite ceux qui vont la pongi malamu. Alors bandeko bota la situation actuelle ya société na biso oyo nazali ko benga onatra STCP yangwana situation na bango yangwana. Alors contre rendu populaire ezali émission oyo salami pona ko pesa bino ba situation oyo ezali ko leka na ba entreprise ba situation oyo ezali ko leka sur le plan politique ba situation oyo ezali pe ko leka sur le plan social. Pona lelo bandeko balandi ya magazine contre rendu populaire ezali émission ya biso ya liboso ya contre rendu populaire na woti ko yebisa bino ke émission ezali ko ya tokozala na ba invité sur le plateau. Pona nene ba invité ndakisa na émission na biso prochaine tokolobela makambo ezali ko leka na ministère ya commerce extérieur. C'est normal que sur le plateau tous ala tana conseil en communication ya ministre pona ko expliquer makambo ezali ko leka na ministère ya commerce extérieur pambate ce qui a ayete biso tozali capable ya kuluba makambo nyonso ezali ko leka kuna sans ye mais ce qui peut emoko za na plateau et que vous allez esengo mingi pour contre rendu populaire et pesa pe elengi na yango na ndenge ezali na ndenge makambo plutôt ezali ko leka na kati ya entreprise na kati ya société pe na kati ya politique na biso bandeko balandi ya magazine télévisé contre rendu populaire pona lelo to soki awa ebongo to pesi longonya mingi na équipe technique bo landaka émission oyo ndenge longo bani bo critiquer pe yango bo benga biso toujours en cas de besoin et prochainement tokozonga d'une na manière moko ya malamu lisusu koleka ndenge eleke lelo botika la malamu. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16
publicité,